Bonjour, 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 bonjour la famille, mbote na bino. Pesi bino mbote mingi. Bino ba ebolingaka mama Eliani, tuna pesi bino mbote belé. J'espère que vous allez bien. Tongo etanaki mukolo lelo toza le 1er septembre. Ponde tozo la bo R pousse tokomi déjà 20h. Donnez la simbi téléphone na maboko toza déjà 20h3 minutes. Kande na lobaka toujours que kolala kolamuka ezali habitude te. Kobima kozonga ndako eza habitude te, ko passer journée pe ezalaka pe habitude te. La na sangwa mawa na pokwa lelo. Sangwa mawa o na nango eza que liwa ekwei na kati ya communauté. Liwa ekwei na kati ya communauté. Nzambe. Liwa ekweli biso na kati ya communauté, donc liwa oyo ekweli biso na communauté na mukolo ya lelo ezali bongo touti ko perdre susu combattant munene na kombo ya Chatumba. Awa na koza vraiment ta na ko monter te pona ocha photo ya Chatumba na yebi ke boyebi Chatumba. Ndeko na biso Chatumba asili kotika biso na mukolo ya lelo na bongo na kosenga bino kaka 30 secondes de silence pona mémoire ya ndeko na biso Chatumba. Personne kolala kolamuka eza habitude te, ko passer journée eza habitude te. Chatumba na tourna na ye na sane ba émission ata mibale aza muto na bande ko sola na ye malamu. Chatumba muto na sone malamu tuko pene bongo na pe tchura mboma tozala ka pe bien na tchura mboma. Vraiment ça la ka pasi muto yebi liwe eza normal hein. Nzamba sala bomo ya sala liwa kasi tolingaka nde eya noki te tolingaka eya soki tokomi ata mibangi. Alors bato ebele oyo bazali mpenza bato ya Chatumba eza mpona koinforme bino ke ndeko na biso Chatumba asili kotika biso na mokolo ya lelo ya le 1er septembre. Wana na présenter vraiment ba condoléances na famille na ye mobimba pe na baninga na ye na kutani pe na oyo. Ndeko na biso na moni aza très abattu aussi. Papi Gen tolo bela vie. Papi Gen aza très abattu. Boyoka moi explication mukie pa ndeko na so Papi Gen hein. Mystique. Mboka wana mystique hein. Kinshasa mystique. Kondima okiosana Kinshasa il faut ndima makambo ebele. Il y a des sacrifices. Oyo il faut ndima yango. So ndima yango te. Topesi bino mbote partout bokolanda vidéo oyo. Oya ndeko na biso Papi Gen tolo bela vie. C'est pour vous annoncer la mort de notre frère, de notre ami Bishop Chatumba, le charismatique. Chatumba n'est plus à Koufi Lelo. Baouti kotika corps na hôpital. La vandi tout à l'heure, baouti ko benga ngai. Imbattable Chumambo Mabenga Azabolela. Chatumba Koufi. Voilà. Donc, c'est confirmé. Liwa est frappé Bisso. Bishop Chatumba Koufi. À Kinshasa. Chatos Mikoleleki Ayaki a poto. Déjà nga nazaki na Kinshasa. Nakendaki ti na bureau ya Chatumba. Nakoma na bureau na ye. Et voilà. Tosolaki absinga lobino naza makambo bela koloba mena kolobango ate. Tango na oya na poto nde na koloba yango. Tango Chatos ayaki naleka koyebisa ye na lobi naleka kotuna ye kaka nabi otikana no ate na poto habite na ozonga naza misala ebele ofuna sala kuna. Et voilà Chatos atiki biso ba telefone komi kolelanga déjà ya kosakana te.
vraiment na pasi nasali video moke eza kaka mpona na annonce bino bato bolandaka biso Tchatumba aza moko ya bato navandi ne mwa trop tolobela vie oyo tobanda yango na Tchatumba souffrir ensemble. Bon, bref, liwe Abatuna souvent il va Tchatumba, oui, bah qui Tchatumba n'est plus le charismatique Atiki Bisso. Voilà, toutes mes condoléances hein. Pour le moment, ce que vous avez vraiment besoin de koyoka penza ba détail belé. Okoki bongo kende na chaîne YouTube ya Tolobela vie ya Papi Gen. Tolobela vie ya Papi Gen okende kozoma ba détail belé kuna parce que sango ya liwa e uto koma ka sikoyo ya ndeko na biso Bishop Tchatumba, le charismatique. Tchatumba qui donc mutu mwa sepelaka na sango aliwa azalaka te ata koko na bino moko so akomaki ata na 120 ans soki akofi okokaka pasi et puis Tchatumba azalaki mpe nanu jeune ouais mikolo utaki koleka a tomonaki biso nyonso vraiment azalaki hospitalisé azalaki na hôpital asalaki AVC abelaki makasi apres avoir kobela ayaki quand même a na poto ayaki na poto avandi mwa moke azongisu na Congo aki okuta na liwa pe ya son âme. Toutes mes condoléances na famille na ye biologique, toutes mes condoléances na mwasi na ye, mes condoléances pe na bana na ye pe na communauté na bato nyonso oyo babandaki kolinga Bishop Tchatumba banyoso balingaki Tchatumba. En tout cas toutes mes condoléances na baninga na ye pe ya komba oyo basaki ne komba makasi mais après komba na yango esilaki po soki botali photo aza wana atelemi pembeni ya mokonzi moko ya mboka na biso le pacificateur Vital Kamerhe wana nde penza ezalaki Tchatumba azalaki penza nde molobeli na ye penza ya makasi molobeli ne ya kosakana te. Et puis tomonaki ntango Tchatumba abelaki tomonaki Vital Kamerhe na mama Amida Chature bakenda penza koluka Tchatumba bazwi ye bamemi na hôpital mpo azwa baso moko approprié azwa baso ya malamu et tout. Tomonaki penza en tout cas atikaki ye te apo tomonaki nde bakende kozwa ye na ndako na ye mpo bamema ye na hôpital. Mais bon après avoir se faire soigner na Congo azongelaki biso en France parce que aza moto na biso ya France azongelaki biso en France avandi mwa moke na France azongi so na Congo parce que aza déjà installé na Congo aza moto abandaki déjà kosala na mboka Congo. Donc voilà, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mutu mwa sepelaka na liwa aza te mwana ata mosu ataka nyo akufi maroponi nyo akufi koponi mbo oyo akufi parce que eloko nyonso oyo Nzambe asala epemaka soki ezopema suki te toyokaka kaka pasi bongo mutu oyo Nzambe asali soki azopema suki te toyokaka kaka pasi. Voilà yango nga nayebisa bino ke bon matanga ekoyi susu na communauté lelo toza lundi le 1er septembre le 30 août awa touti kokunda bongo ndeko na biso mwasi combattante Yuyu mutu mosi akendaki bongo na dernier demeure na ye ezalaki na Pantin baza mpe bato babundaki makasi na Tchatumba na kati ya komba. Lelo oyo Tchatumba ne plus, il est parti vraiment paix à son âme. Voilà message à Pokalelo yango wana.